et tokoyebisa ete nyama na biso ezali awa et tokokende kokundula ye mpe kolia ye. Natunaki tozalaki na banganga nzambe mosusu bon ye bati ye nkisi ya ndenge wana soko boli ye eske bokoki kobela te to kokufa te alobi no formole ezali kokaukisa akomi kaka lokola nyama ya kokauka lokola mbisi bayitanga kaza mobikuti azali korapeli ngai alobi ekomi lokola mbisi bayita donc ekauke bakolia yango bien nyonso wana ezali liwa ya nzambe te bayebana babomaki bango boye ou bien baza kosala misala bazali na bilanga ya bato to mpe na misala ya babiro bazali koyibela bango bambongo na babanke to mpe na bisika nyonso bazali kosalela bango misala nyonso to babomaka bango mpo balia bango epuis milimo na bango ezali wa mpo ya baye baza kosala misala bazali kuna mpo ya baye bazali na misala te baliaki misuni na ye batiki ye bazali kaka kotelengana kotambola soko azwaki 100 ans de vie epai ya nzambe mpe babomi ye na 20 ans akotelengana pendant 80 ans mibu tuku mwambi azali kaka kolekaleka soko te motu ya bomaki ye akufi na ino te ye akotelengana kaka soko motu ya bomaki ye akufi immédiatement basambisi motu wana masumu ya motu okuna bamemiso ya bomaki ye balekisi généralement akomi ange tozali koyokana no wana na obili te yeleki molai ngonga ezali moke peut-être nakokata yango po te na boyekoli bondimi to mpe na lomingo lokoya tosolola eteni bato basusu bakufa bazongelaka koloka baye babomaki bango soko azali makasi ayei kokamata oyo abomaki ye akufi ntango ye akokufa tribunal esambemi moto okuna donc moto nyonso oyo babomaki koboma ayeba kaka mikolo ya ye ya kotelengana ezali kaka kozila ona abomaki ye soko kaka wana akufi balekisi ye na tribunal masumu na ye nyonso basopeli moto wana abomaki ye akei na ye donc azali na ye na problème te akei mais attention tobomaka bandoki bobomaka bandoki te bino o ndeko wana azali koloka ngai mingi nakepa nganga batobole makonga bosala yango te bon yebaka kaka lokola ndoki wana akufa ebele ya bato oyo aliaka yo moto okomeme basumu wana mokolo yo kokufa komeka koboma moto te surtout komeka koboma ndoki te parce que ebele ya bato oyo alia soko yo obomi ye abandi kozila yo mokolo yo kokufa asopeli yo masumu nyonso ya bato wana ye alia momba kei na ye ange tala likambo donc tika ndoki aloka ti mokolo ya ye kokoka masumu na bato nyonso ye aliaka esopandela kaka ye amona pasi bato basusu bazali kuna na boloko asala 2-3 milliards d'années ya mokili oyo ya biso 2-3 milliards d'années parce que etangeli ya kuna na awa ekeseni soko na mokili tosali mibu nkoto na etangeli ya kuna ezali kaka un jour lokola kaka osali mokolo moko pamba nzoka nde epai boye osali 1000 ans kuna ezali un jour
bato basusu bazo condamné bango kuna na ba 10 ans ya kuna sala calcul na awa 20 ans 30 ans ya kuna bato basusu basali na lelo oyo uta akufa azali kaka na punition to azali kotelengana kawa punition na ye esali peut-être 2 milliards 3 milliards d'années ya mokili yeye aza kotelengana azali dia azali kozongela bato basusu bazongelaka na bango bato te mais azali kaka na punition na ye ti mokolo akobima ayebi mpe te ndenge nini bato babimaka kuna mpo ya kosamba nalobi ata ozali mosantu baye bazali lelo na pureté ya bango esprit saint azali na nzoto na ye baange bazali kobatela ye basantu bazali na ye azali na ye lisusu na likambo te masumu na ye elimbisami me akobima kaka na tribunal mpo liboso ya koleka tribunal banani bazali kuna na tribunal baye basambisaka bato na tribunal kuna kaka bato oyo bayebi yo na kutumi na yo ekoki kozala meme bankoko na yo mpenza ya libota na yo me baye yo oyebaka ata mokolo moko te bakosambisa yo mpo ya mayeba tosalaki toloba okendeki na putu na ndenge na yo to na kindoki to mpe na ndenge nyonso obomi mondele moko kuna yo ozali na yo kaka na putu ntango okozipa miso na yo okobima kaka awa okosamba kaka awa na mondele wana akozala kaka awa epai oyo tribunal ya yo ekoki kosalema donc okobima kuna na tribunal wana na bakoko na yo na mondele wana obomaki na yo bozali wana me boyoka ndenge yango ezalaka ezali na bato basusu kuna kaka lokola ministère public kaka lokola bajuge ndenge bazalaka ndenge bavandaka kuna soko okoti na tribunal okozala escorté oyo epai baange oyo epai baange eloko ekoyebisa yo avant meme basambisa yo te esili na ngai zala na kokota boloko kaka composition ya tribunal so okuti tribunal bajuge baza bana mike loba oyo esili ngai na kozala kaka mosantu na kokende na ngai to nesika malamu bana mike me bakosambisa kaka so okuti tribunal ya bampaka oyo ya esili na loba kaka lelo ngai boloko avant na ino basambisa yo composition ya tribunal ekoyebisa yo te okokangema to okokangema te tokamata na ino baye bazali bakangeli akuti bampaka batandeli naloba tribunal yango nde yango oyo esika oyo navandi ezali ya bajuge na table na bango ministère public azali na ye baoyo bakokotisa yo baye kotelemisa bakotuna yo mituna okorépondre na mituna nyonso mituna yango okomona mpe nyonso oyo yo osalaki nazali koloba na lingala soko minoko mosusu bobengaka ndenge mosusu boyoka yango na lingala likata oyo ya gauche la main gauche likata ya loboko ya gauche ekotiama boye boye
devant yo mpe ebaluki écran ya télévision. Main gauche, tournez vers vous et commis écran ya télévision. Le coup la négo la télévision yonso nandaka. Makambo maso oyo bakotuna yo okomona yango nakati ya écran wana télévision. Mituna miso bakotuna yo. Toloba mokolo moko okendeki koyiba epai ya ndeko na yo moko akendeki voyage. Bakotuna yo mokolo moko ndeko na yo mbila akei voyage omoni mbila akangi biloko yo ya zokende voyage. Ozomone yo okei otuni bana ya mbila papa akei wa omimoni mpe ndenge oza kotuna bana mpe ozali koyoka bana balobi papa akei voyage otuni bango bolalaka bino na nani tolalaka kaka biso moko bobangaka te tobangaka te biloko na nyonso ozali komona yango bon malamu nakei okei ozongi na butu obuki ndako oyibi oza komimona yebisa ntina nini osalaki bongo po nazangaki mbongo likambo te banote kaka mokolo mosusu otiki zone ya ngaliema okei na limete koluka mwasi ya moto mokolo wana okabati na mbeli olobi ntango na kokende soko mobali na ye azali ale na boxe ye na toboli ye mbeli ozokamata mikano nyonso oza komona yango ti ntango okosala likambo na yo mpo nini osalaki wi ezalaki kaka boye nasalaki mpo nalingaka mwasi wana tala ebele ya bazone nyonso yo okatiki kaka mpo ya kokende oluka mwasi ya moto na mikano ya koboma mobali na ye nyonso nyonso ezali komona me bilombe mosusu bawanganaka kuna amoni filme wana batuni ye makambo wana oyebi yango liboso avandi ye so avandi ye baange babeti ye torture ezali awa te o bcrs bazo torture basi me bokende neno kuna soko owangani bakotorture yo nalobi bakotorture yo kobeta yo ya awa na tribunal soko okomi deva bajuge babetaka te me kuna te bakobeta yo parce que oza komona makambo wana yo mpe osalaka yango soko owangani babeti yo bobotika na loba filme ezongi biso nayibaka ngai moko te nayibaka mpo nzete atindaka ngai nayiba sikawa osite nzete bazongisi filme nyonso ti bamoni yo na nzete ozalaka na relation moko na likambo ya moyibi wana audience suspendu convocation ya nzete soko baconvoke nzete d'urgence ata boni nzete il faut akende fièvre makasi fièvre koteli nazaka moyen te ale akomi kuna na hôpital batali akei kosamba soko bamoni gravité mpenza eza mingi te azongi noti komona ngai na mbila baza kosambisa biso mpo ya likambo moko me likambo wana ngai nayebaki yango te bomonaka biloko ya ndenge wana baconvoke yo d'urgence audience ezalaki suspendi mpo ya convocation na yo oye omoni mbila omoni baza kosambisa bino mpo ya likambo moko ya moyibi ya kala nalobi moyibi ya kala bozala na 80 ans peut-être d'âge mais boyibaka tososo wana ntango bozalaki na 5 ans to 6 ans bokosamba na soso wana soko nzete alongi bazongisi babi bon zonga nzete azongi na bafievre na ye esili nsombo di nayebi so namoni mbila vraiment kaka ndenge azalaki me likambo wana ya libata wana batuni biso me tozalaka bana mike oui bozalaka bana mike me ezali eza kozila yo donc soko alongi toloba sikawa alongi te
tango akendeki wana bibili aza kolenga botokola ntonga mosala boye akufi akei liwa wana ezali assimilé liwa naturel akei wana naye akomi moto ya boloko basili kosambisa bango boloko parce que ezalaka nsima ya porte wana lokola nde mire moko ezali wana soko baluki awa obaliki kaka okoti na boloko okoyeba ndenge oza kokota boloko te omona kaka bakamati yo babaloli yo balekisi yo nsima ya eloko yango eza lokola mire bisika nyonso eza kaka ndenge moko esalema boye baange basimbi yo babaloli yo babalolaka kote oyo babaloli yo op balekisi yo nsima ya mire wana omikutika koza na boloko so ezali nde boloko ya kolia mabele okomi kaka kolia mabele so okomi nde kobaluka nguma okomi kaka kobaluka nguma soko ndenge nyonso baboloko ndenge na ndenge ezali toloba osambi olongi na yo me moto moko bazali kozila ye na tribunal mosusu po bato basu balongaka kuna okendeki boye basambisi yo na makambo surtout ya batémoignage wana oyaki mpo ya kotémoigne na likambo moko ti olongi ntango kozonga bakoki kopamba te bakopesa yo convocation ya moto mosusu toloba nzete ayaki kosamba alongi na likambo ya libata wana tika balobi bon nzete yo zonga mais tribunal bazali na convocation ya moto mosusu nzete afandaka na kitambo bakoyebisa ye okokende koyebisa na likemba azalaka na kitambo na aveni boye te na vendredi na 11h30 aza koyawa mpo ya likambo oyo bakendeki koboma moto na nzela ya bandimi tikami kutu abi likambo nene nakutaki mbila kuna tosambi na likambo ya susu nalingi nabima boye noka kaka balobi na ngai kende koyebisa na likemba na vendredi na 11h30 akoya kosamba awa mpo ya likambo ya moto oyo babomaki na nzela ya bandimi okabati tika makambo abi no balobaki mpo nayebi motema nayi komi kaka yebi abandi koyebisa na bato azo abi nzete alingai kokufa kuna azongi me alobi te likemba bazokozila o vendredi na 11h30 mpo ya moto bomaki na nzela bandi likemba oti boyo non jamais nde nayebi makambo ya koboma baki te soko nzete aza nayebi na ndoki na ye akendeki na etali ngai te nani likemba ayeba kaka na mokolo ya vendredi 11h30 akokende ifakende ata soki asalima ngungu wana jamais mais kuna na sa motema ayebi te babomaka moto na bandi na ye azosala biso mangungu awa mais convocation esili basi batindili ye yango assignation ya bango kuna ezaka mandat d'amener toujours bakofixe na baheure po basusu ezali na bamanda mosusu bayaka carrément na yango batindi moto aye visiblement apesi yo mokanda basalaka mpe na yango lokola osambi esili oyebisi moto wana en tout cas na vendredi 11h30 likemba akeli bokomona peut-être na ntongo ya vendredi wana abandi mwa eloko moke ikobanda kaka mwa eloko moke nazokoka mino ezosala ngai pasi akende pa dentiste mpo saba ekomi kaka akende pa dentiste akomi kuna pa dentiste alongoli ye lino ekomi ba 10h30 lino pasi ayi kovanda na are ya biso boni vie lino ezosala ngai pasi 11h30 ekokringi wana akei kaka wana bakotuna ye akende na ndako ye te ngonga ya kokamata ye ekoki akei wana bato okoka me motu moko nzete ayaki koyebisa te bakozila ye na 11h tala akei kaka ndenge wana oyo wana esalemaka lokolo moto moko ayaki kosamba azali moto ya malamu asambi na makambo na ye nyonso alongi ntango akolonga bakamati ye babaloli ye balatisi ye bilamba mosusu akomi na bilamba ya malamu bakei kolakisa ye epai na ye mpo ya bato oyo bazongaka ntango bakende kobima na tribunal ezalaka lokola avoyage ata moke te kaka lokola alali na mbeto boye mpe amimoni aza na tribunal me soko balobi na ye sika awa azonga bakotambwisa ye na banzila oyo ezali na vile wana
ya kitoko wakomona biloko penza bamatiti banzete lokola bamanga boye me akasa na yango kitoko ezalaka mpe milai te omona manga eza lokola mokuse boye lokola nde otelemi na sepe okoki kaka kobuka manga wana baorange biloko nyonso ya kitoko bafleur partout kuna akomona bato bazali na esengo bazali koyembelaka nzambe bana mike bazali kosakana baso balati bilamba pembe alamuki azongi na nzoto makambo noki komona wana mbala mingi bokendeke na tribunal wana mingi awa lokola bazala wana boyebaka te me okendeki kuna bakendeki kokutuna yo bakutuna mwa likambo moko boye orepondre na yango mbala mosusu bakoambruye yo mpo ntango komima okozonga awa oyeba mpenza ntina likambo namonaki lokola vie martin oyo akufaka me nayebi su mpenza bien te esika yango bapozaki nde question moko ya makambo moko tosalaka na matadi nayebi lisu bien te parce que peut-être basitiaki yo kuna na gayare wana abandaki na kobanga pour rien yo keyale balingi obomba makambo wana te bon balongoli yango olamuki na yo baye bazali balamu c'est-à-dire asalelaki nzambe malamu atiki nzoto na voyage na ye problème ezali te abimi na tribunal aokuta kuna banani bamama oyo ya boye bapapa wana ya mike bien habillé bazali wana na ministère public na bajuge bamoni ye batuni ye kaka lokola ndenge basalaka awa kombo na yo moto boye obotamaki boye tata na yo boye mama na yo boye osalaki boye nyonso identité esili sikawa mituna ebandi ozali mosantu osila kolimbisama me bakolakisa makambo na osalaka toloba avant oyo akokoma mosantu ozalaka grand voleur ozali koyiba biloko avant nzambe alimbisa yo bakotuna yo balobi mokolo moko okendeki na hotel intercontinental ozili bato bazaki kolia biloko basili kolia biloko oza mpe komona yango basili kolia biloko yo okoki kozila bango obuki voiture na bango oyibi mbongo na bango kuna soko bakomi koyebisa yo biloko oyo yo osalaki mpe yo ozali mosantu ozali moto malamu nsoni oyo moto ayokaka oyoka na ye yanga wana mokili te donc okomi na nsoni moko yo mpe ondimi ezalaki kaka boye baseki yo bajuge wana na baministère public bakomi koseka yo mais koseka wana okokoma humilie koleka ndenge yo nyonso oyebi bakoseka bakotuna yo mituna nyonso komona yango baseki esili balobi omoni epai boye makambo ya soni wana yo osalaka ezalaka te omoni ndenge biso tozali très bien habillé tozali bien toliaka bien tomelaka babandi nde okola kopesa mwa malamu bayebisi na boyo bon babimisa yo ntango bakobalola yo okuti basusu bayambi yo wana bakei na yo ti kolakisa yo ndako na yo okoki kokutana na bisika mosusu bakoki kolekisa yo omonani yo na bayebanso balamu bakufaka liboso ça dépend na moto na kondima azali na yango po bato basusu kondima ya bango ezali na niveau ya bosantu bango bakomona bosantu nyonso me baye bazali na niveau ya bakoko balamu ya epongelo bakomona kaka oyo ekoki te bamona parce kuna ezali makambo ebele okoki kosilisa les cieux kosilisa na les cieux na mokolo moko ce n'est pas possible ekoki kosala peut-être au moins 7 à 12 jours ya kotambola kaka kozotambola na mopepe batambolaka boye te okosala lokola olingi otombola lokola oki lokola baza kopusa yo epuis okina donc mpo ya baye basali mabe mingi na bango bazali na posibilité ya kobikisama azalaka ndoki monene aliaka bato mingi na ntango azalaki ndoki papa ebalembongi ayei alobi longola ngai bondo papa ebalembongi na banganga nzambe balongoli ye bondoki nyonso aleleli nzambe mpo ya bolimbisa masumu na ye abatisami na molimo evandi na nzoto ngonga na ye ebeti mpo akende na kati
activité, il y a parce que, dans mon comme 17h, transport et activité. Tout ce qu'on a eu, les lois, donc on continue, Makambo Yakuna, surtout Makambo la pénition. Soko a dit conversion totale, a commis mon sens, tango a kokufa, puisque ma tumule ilimbita maki, zamba limite muhimu mon sens pas dans notre tunayi. Atikali na ye mwana malamu epa ya nzambe. Esiri akozalaka ka mon sens. Boko kama ondo kiwana azalaka ndo kesiri sabat. Basiri sabat. Zamba sa limiti. Boko kama ki mokolo mususu yo zali na punition tango yo kokende na mabele osalaki. Mpe tato wana sili saka bana na quartier na bino azai koleka akoma musantu ndinge nini ye musantu mbongana za nabolo ye asali bisana yo ko za nabolo ko kaka na kambo yo wana uyibi ha makambo ibelo bisana webi yango okoti na bolo bayebanso balingi ko se convertir bayeba boyi na bonzambe ezali te lokola moto moko na quartier na biso toyebi moto wana aleki na bosoto donc moto ya masumu azali te lokola moto oyo toyebi te suka ya bosoto soki aleki penepene na yo solo ya nzoto na ye ondimata oyoka yango te bato banso ya quartier bayebi te azalaka moto ya bosoto bafingaka meme ye na bosoto wana par contre toza na basusu bazalaka na bango kaka propre na mwa bosoto basukuli propre na mwa bosoto basukuli mais kata wana to mama wana ya bosoto oyo quartier mobima bayebi adeside ke sili lelo na kokoma propre nakendeki mpa ndeko na ngai nasengi ye mbongo apesi ngai nasombi bilamba esili na kokoma propre libela nabongisa ndako na ngai abongisi ndako na ye ati barido ati bakiti ya kitoko abongisi chambre à coucher abongisi nyonso ye moko akomi propre abimeli bato boye nani wana manga change akomi propre autaki mpa ndeko na ye na chikapa oyebi diama mingi azwaki mbongo mingi kuna yango akomi propre yezi akomi propre mais moto wana uta akola 30 ans durant to 40 ans azala kaka bosoto toyebi ye mais mpo akendeki esala ndeko na ye alobi non nalingi ozala bosoto esu te kamata mbongo omisukola okoma bien bon akomi propre quartier mobima badi kobanga ndenge nini akoma propre ndenge nini akomi propre ye mikolo nyonso propre esali ata 2 semaines même pas tuti ata 1 jour na mokolo wana ye akomi très propre ndeko na ye abongisi gouverneur ya ville alobi tozali koleka na commission moko ya kotala bapropriété na ndako ya bato na bato bazali propre ou badebarke na quartier babande okota ndako bakuta na ndako na ye mbeto grade ni oyo ya nini na couvre ni oyo eza kongenga wana barido ya sika bafauteuil ya sika na nini ye moko alati mpenza mobilizi oyo ya ndenge wana sika balobi na chef de quartier balobi me na quartier na yo moto aleki propre kaka ye chef de quartier alinga ainfluence gouverneur non mais ye nde moto aleki na bosoto est ce que gouverneur akotima ye akutaki aza bosoto balobi me koma oloba ye azali bosoto moto mbeto kitoko ndako kitoko nzoto kitoko nini ye azala bosoto est ce que bakondima te ye azalaki bosoto bakutaki ye na bosoto mais oyo ntango nyonso toujours lokola na nzambe undu boye mobiliser à peine bon mais ntango wana bayi contrôle amemeki nkoko na ye moko asumbeli ye na ntango wana oyiba nkoko bamesene kondima mwa biloko ya boye bayi bona kosukola yango na poko ntango na kolongola bilamba pop bayi contrôle baya kotala ye mobiliser à pembe basala wana esika oyo amemeki koko na ye bosoto ezali wana est ce que bakondima ye bamediti mpo alati bien boye na bosoto boye ndenge nini enfin ngai nzambe aundu te mpe moto mosusu soki aikomo mosusu
wana oyo azalaka ntango nyonso propre na mokolo ya contrôle bakuti na bosoto bakondima te te ye azalaka propre na bonzambe ezali bongo ozalaka mosumuki monene okamati mokano te na boyi masumu okei epai ya nzambe kolelela ye nzambe alimbisi yo masumu elimbisama okokota na tribunal mpo balakisa yo mabe osalaki oyoka soni na yango me okoleka na yo ozali kaka mosantu soko nivo na yo ekokaki ozala mosantu okozala ange soko ekokaki bongo to na epongile epai ya bankoko malamu ya epongile mingi bamitiki na désespoir ti lelo oyo na kosala nini na boma bato baza koseka ngai ndoki soko nakei kosambela awa bakoseka ngai yo ndoka kosambela et généralement bino kaka bodécourageaka bana wana balingi bakende mpo ya komisukola bakoma bato ya peto na kati ya ndako oyo bobengi ya nzambe bobandi kokima ye tala nkoko ndo tala papa ndo tala mama ndo no kosala bongo te asalaka mabe ya solo azalaka moto mabe me akoki kotika mabe yango libela te akoki kosala te akoki kosala yango bayeba so baliaka bato